Hi, my member of Facebook. Hi. Yeah, I'm all right, y'all. Lelo na libino eclampsie. Na bike bele ba romi tourna ba eclampsie usu nini get isusu. Na lingi ba member na ngai ya Facebook ba e ba meti ndambo. Na bike bele ba ebi. Mais ça ba msusu pe ba ebité. Tu vois, peut-être na msusu na sala mutu msusu pa redécouvrir en awa. Ya talaka ba member Zugzenit brightly. Ok, lelo tolobela eclampsie. Eclampsie eza nini? Eclampsie eza crise mo basi azemi basalaka. Mwasi azemi, non, il faut ko bateli makasi. Parce que komema zemi, eza komema pe pasi. Yon photo batela ba maman na pisi ba maman nyonso mbote. Ba gros bisous. Yeah. Mibali faut boy ba otchaka basi azemi kimia. Parce que bazal entre la vie ou la mort. Tu vois, les loto yeba eclampsie. Po to mona ba tubele baloba. Akufina pasa kobota, akufina pasa kobota. Pasi ya kobota ebomaka te. Eza pasi normal o nzambe ayebisa biso mwasi ya kobota na pasi. C'est normal. Tu vois, de mutakufa na pasi ya kobota te. Eza dit souvent ba eclampsie, mususu eza la ignorer. Bato ba ebite. Tu vois, si tout n'a pas bon quand soit Congo, ça le mot infirmier faut aller dans vraiment bien, na femme sage accoucheuse donc faut aller dans vraiment bien. Mais na bambo quand la biso est beau maka, na ba niveau poto so mta kufina eclampsie c'est que nzambe ka lingaki. Tu vois, parce que ngai anti na ngai eclampsie boma et paix à son âme tantine mamie, ya mamie. Donc ya on a zo ba eclampsie. Eclampsie za crise wana salima e pa basi ya zini. Crise wana ezala di na hypertension artérielle. Crise wana ezala pe di na ba protéine na kati ya ba urine. Tobenga yango protéinerie. Soki ba protéine eleki ebele na kati ya masuba na biso. Na masuba na biso tozala ba albumine, tozala biloko ebele ba protéine ebele. O ezala na kati ya masuba. Siko soki eleki to nango eleki ebele. Yango ekozara pe yango wana ba eclampsie wana. Tu vois, to mona mwasi aza na excès du poids, so moni mwasi azemi akomi na excès du poids makasi. Ce n'est pas bon. Parce que eroluke sala e ba edem na makolo. Ba edem ça veut dire makolo zo vimba, o mona mwasi azemi makolo zo vimba. Tu vois, ça peut signe moko vraiment ya bien te. Tu vois, il y a siko eclampsie wana ezala di na yango. Donc mona maladie akoma kokangama, sito ezwaka mingi ba o baza na bazemi ya ba 7 mois. Tu vois, ba msu ba banda yango déjà avant, au mona elongi komo vimba, makolo komo vimba, akomi na tension komi élevée, akomi na hypertension parce que biso tout oyebi que tension normale ezalaka 120 à 80 mm, soit millimètres de mercure. Tu vois. Après, il dépend de la batterie sous. Au-delà, déjà, il y a 140. Et comme hypertension, tu vois. À part, il n'y a pas âgé, tu vois, il n'y a pas âgé sur 140, au tobing à 14,8. Ils en ont normal, il n'y a pas âgé. Et pas basé à 14,8, attention, ils en ont normal. Tu vois, et c'est parce qu'il augmente parce qu'il y a zémi. Mais pas les personnes normal, ils ont mingi, 120, 12 à 8, 12, 6, tu vois. Il y a, tu me souviens où bazala banzoto qui est, net banzoto ya mec nanga, chéri nanga. Je lui salue, il y a Laurent Godin, il y a, bango bazala batension, la bango cause à la paix, 10, ils ont normal. So monet tu m'tam qui est, à la tension, ou azo, tension, ils ont 10. Bah 16, bah 18, tu trouves en normal. Bah 11, bah jeune, tu vois, c'est normal, tu vois. Mais si koyo, et pas bah toi mi tension et matamon mki. Mais ce que ce qui 140, c'est comme une hypertension est causée bah éclampsie wana. Tu vois mon maladie on ça bah convulsion, à comme kokangama, convulsion ça veut dire à comme kangama, comme ça bah crise. Tu vois, il y a donc ndenge ebsibino ezabongo siko na ba crise oyo ya eclampsie oyo complication na ngweza ndenge ezala décès soit mama kokufa soit mwana kokufa. Tu vois, pour na traitement médecin il faut ça la nini médecin il faut ça la alongola zemi alongo abimisa mwana avant terme. Donc abimisa mwana prématuré.
tu vois. Sera bimissimo prématuré et que ça que maman vivre. Maman ça la bien. Ce que danger moi na poka ce casa prématuré ni na bamboka ba Afrique, ba prématuré belé ba kufaka. Yani c'est vraiment la pototé. Tu vois, ya. Tout ce qui est pas maman et pas maman complication era que de à cause ça là convulsion à comme kangama à comme ça là ba crise à comme à peine insuffisance rénale à comme à peine insuffisance cardiaque besoin toute insuffisance cardiaque ils attendent mutema ezokoka ko pesa makila ya débit ya makila te na ba organe nyonso tu vois il y a comme une insuffisance besoin toute bien insuffisance wana ya insuffisance cardiaque en plus ba hypertension wana ba éclampsion wana pe ezala dû ya ba hépatite tu vois complication cause la pe hépatite toyebi eza maladie ya foie tu vois donc eza infection virale ya foie hépatite maladie ya kosala ngo na complication nango à cause d'une insuffisance cardiaque insuffisance rénale exactement belé hypertension donc c'est beaucoup ce que signe ya mwasi oyo akomi na éclampsie eza nini signe ya mwasi akomi na éclampsie po yebaki akomi pré-éclampsie alinga sala éclampsie po mwasi wana fois surveiller toujours pas médecin tu vois de basigne eza tellement ebele basigne eza nini eza mwasi akoma na banose kosanza mal à la tête donc mal à la tête trouble à vision à mon bien témoin basicité tu vois donc muto bando sale pasi pamba en a douleur na épigastre on a ça no épigastre to bien ngo bar épigastre ba benga douleur wana oyo mwasi azini sala pona éclampsie bar épigastre ya libumu ando yokango tu vois ya pour makolo wana air ezovimba ezoloba di ya insuffisance cardiaque wana parce que surtout to ebike muto makolo ezovimba soki neti to fini na likolo ndenge ezovimba bongo ale signe de godé eza na signe moko boye soko fini ekotaka sikoyo faut tala ndenge s'effacemaka so fini esefasemi nango rapide c'est bon soko fini komo mata malembe peut-être maladie ya kozala na problème ya poumon ya motema yango tobenga na insuffisance cardiaque tu vois donc esala nini mai eye ebele na niveau ya makolo mai efandi ebele na niveau ya makolo tu vois na ba poumon na ba organe mususu ba tissu mususu nzoto pour insuffisance cardiaque wana yango mona basi wana baza bongo basi wana zeni donc faut batela mwasi zeni mingi donc yango wana kana ngana yebisa bino ba risque nango eza liwa mwasi akokufa akosala hémorragie crânienne donc c'est beaucoup soit ça l'hémorragie crânienne ça peut bien te donc c'est ça ba complication ça tellement belé ba hémorragie cérébrale tout consort et yango kana ngana expliquer bino concernant yango donc pour la protéine na masuba so boyeba to ya protéine na masuba omona ozwi masuba otie na tiba ese basala na laboratoire na poto muta osomba nango pe n'importe qui otiango osali otiango bando chauffango na réchaud boye osimbi na réchaud opelisi moto wana eza technique ya kala balekisa bisola na classe na yeba lisu ozotiango boye na moto omona vraiment masuba ekoma kotoka ekoma otoka après etikali nyonso ba poussière on etikala na se omona quantité nango oyo epesi tu vois to ya protéine normale na masuba ezala ba 100 150 tu vois il y a ceux qui l'équipe déjà comme dépassé pe mabe ceux qui albumine kozala na 10 à 50 tu vois wana mona protéine kozala baisse tu vois donc il faut que ba kotala nzoto bien je vous aime beaucoup ya on nga expliquer bino cela comme si des gros bisous ba ça ba sujet hein to développer ka isa bien ya